Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Namonda lelo, c'est comme si mutu nyonso tu au bando bangaka koleka kosalaka ba émission. Kolekaka mosusu na ba interview pona koya ko répondre na ba question o batunaka na ba interview batu mosusu ba bando banga. Pourquoi? Parce que ceux qui ba comédien na biso na ba comédienne na biso ba lekika na ba interview ezalaka na batu oyo bayaka kolandela ba interview ya ba comédienne na ba comédien mosusu na niveau moko pas possible. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo na meme libino Mama Annie Biasi. Mama Nabiso yaba français moko pas possible. Une femme forte, une femme battante et pourquoi pas une femme exemplaire. Une femme surtout à plusieurs caractères. Wana penzande ezalaka mama Annie Biasi. Bande konanga nini ezoleka, cœur brisé, maya miso, problème eza nini. Avant tokota na mwa makambo na biso ya lelo, na olingana nanu na ya sensibiliser batu o nyonso to. Si c'est la toute première fois ya ko visiter Étoiline Inès TV, en tout cas, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bande konanga kaka ndenge na lobaka nanga chaque jour ezalaka bien soki ozolandaka Étoiline Inès TV. Zwa penza kiti na yo vanda penza na système moko ya kitoko. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucré na yo pembeni. Côté mosusu talela pe Clément. Soki moniki malileza, en tout cas sala café, sala ti na yo. Soki moni pe malileza ya makasi lata tricot, tia mwa blanquette ya mukeka ndenge ezalaka pour que obela te. Côté mosusu tia mwa eloko ya kolia. Ezalaka bien bandeko nanga tozobeta masolo ya bongo ozoliaka. Côté mosusu ozomelaka. Côté mosusu matisa mwa volume na yo likolo hein. Et puis côté mosusu pe salela biso ba partage na 2, 4, 6, 8, 10 personnes, surtout na WhatsApp na yo na système moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Bande konanga nini ezoleka na Mama Annie Biasi. Avec Mama Annie, c'est connu de tout le monde, aza mama moko azalaka problématique te. Azalaka na problème na mutu te. Aza mama moko azalaka toujours focalisé sur son travail. Ye soki ake ba répétition, bazana ba tournage, akendaka bongo et puis azongi. Ata soki batu ba koti na ba réseaux sociaux pona ko finga ye Mama Annie vraiment ayaka ko répondre batu te. Ok non toyo kake non kandenge eza boye Mama Annie aswana kana mutu tel to basolola kate toyo ka yango te. Donc aza mama moko abanga kanzambe et puis aza mama moko pe amipesa ka respect. Kandenge adage moko lobaka, le respect bien ordonné commence par soi-même. Donc yépe appliquera vraiment wana mipesa ka respect na makasi. Imaginez
aza mama moko azalaka marié, hein? Mama moko azana bana na ye. Donc il faut réfléchir toujours exemple image moko ya kitoko, surtout pour son mari et pour ses enfants. Et du coup toye kovanda ezana interview moko mama Annie biasi autaki kosala. Sikoyo na interview wana kandenge boyebi bandeko nanga. Mama Annie mingi mikolo yo azojwaka epai ya Belvi Kandi, la patrona, à qui d'ailleurs que nous saluons en passant. Moi je suis Mogon Zambé, ye penza, azala toujours présente dans ma camion soto, qu'on se le dise, hein, famille Bota, donc ezala bongo. Sikoyo, Mama Annie a kotaki interview moko, et du coup, ba ekotuna ye question, aloba, par rapport à Belvi Kandi. Bande konanga. Kande na lobaka chaque jour, c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Mama Annie abimisi nyonso. Oyo agardaka na motema na ye po na Belvi Kandi. Bande konanga esali vertige na monde lelo. Esali mbutu na réseaux sociaux. Po na émission ya Mama Annie oya sala. Alobi, mutu oyo encouragea Mama Annie akota ba makambo ba YouTube. Awa no sala ba filme na ba chaîne ya ba YouTube, c'était Belvi Kandi. Encouragea ki na batani ni batan o bakota ki na Top Vision. Donc Belvi Kandi nde mutu penza apusaki ye, ayaki penza ko encourager ye, alobi te fo kota. Oza mama moko oza na ba caractère rebelle, oza na ba nini ba qualité ebele, oza mama moko jouaka kitoko. Donc motivation ezalaki penza ya makasi o Belvi Kandi asalela Mama Annie. Alors selon Mama Annie, lelo alobi elle est reconnaissante ya makasi envers Belvi Kandi. Bande konanga no nayebi te, hein, na makambo on a oti ko expliquer bino, est-ce que Mama Annie alobaki mabe? Oyo ebele ya batu lelo bakoya ko bando finga ka Mama Annie. Est-ce que alobi mabe atabino moko? Et pas ya Belvi Kandi ajouaka. Et puis pour na ko informer bino, parce que na monde ya lelo, hein, c'est comme si tant de personnes bakomi na bango focaliser mingi kaka sur Belvi Kandi na sila bisalo. Bazotala ka ba chaîne mosusu te o basala ka ba théâtre. Ba chaîne o ezo sala ba théâtre eza ebele. Soki toke ko tala bandeko nanga na ba chaîne mosusu, Mama Annie oyo ajouaka. Zamba chaîne mosusu Mama Annie presque na ba film ebele ajouaka. Soki toke epa ya tonton Bobo Manoka, Mama Annie azanga kate na ba film ya tonton Bobo. Soki toke epa ya Dina na la douce, kuna pe azanga kate. Peut-être oki ko zanga na deux films, mais ba film mosusu azala toujours kuna. Et puis ceux qui a zangi na ba film mosusu, c'est pas dire que oh peut-être ba benga qui est tété. Mama Annie azalaka professeur à l'université. Donc aza mama moko aza na ba charge ebele, elle doit préparer ba cours et enseigner ses étudiants. Et puis de l'autre côté, il faut aya kota la ba makambo tournage, ba makambo filmer. De l'autre côté, elle est une mère. Il faut attendre la bananaye. De l'autre côté, elle est une femme. Il faut attendre la paix mobile naye. Donc makambo zalaka moi ebele. Eza bongo. Siko bandeko nanga na oyeba te mabe nini oyo Mama Annie alobi na interview o batuna ye, mabe nini o tokoti koya lelo to bando finga ka Mama Annie. Bandeko nanga kande na lobaka mosusu Kongo na biso ezalaka mosusu bien olamki na tongo makambo ezozanga te, mais mosusu pe ça énerve. Dans quel sens? Parce que to finga ka batu oyo o fingika parce que ozana posa ko finga. Donc ata soki mutu alobi na ye mabe te, parce que oina mutu wana olinga kaka oya ko finga ye, oya ko bebisela ye réputation, olingi kaka oya ko salir ye sur les réseaux sociaux. Yango epesaka kanda moko. Epesaka penza kanda ya makasi.
Nga naomona na nga mabe oyo mama Ani aloba te. Naomona na nga te. Akumisi kaka. Elle est reconnaissante envers Belvi Kandi. Kaka ndenga akoki kozala reconnaissante envers d'autres personnes. Dans la vie, ezala bongo. Ezala babilo mosusu tosalaka na vie. Kaneti babiso oyo, soki lolo toyaki kofongola ba chaîne ya ba YouTube, il y avait de ces personnes o bayaki ko motiver biso balobi non, tu payes. Bien que na ebandelezaki facilité, mais batu wana tellement ke ba monaki mwa eloko kati na biso balobi te. Sois focus. Focalise-toi, ça ira. Et au simba. Sikoyo batu a bongo lelo au koti na interview. Mais c'est tout à fait normal, vous êtes toujours reconnaissant, vous êtes toujours reconnaissante envers ces personnes-là. C'est de la même façon avec maman Ani Biasi. Alobi soki lelo mokile ko yebanga. Ba yebinga parce que lelo ba comédien na biso mingi to ko yeba bango makasi, to ko mona pe misala na bango ya makasi. Eza au travers ya YouTube oyo. De to ko découvrir bango surtout du fond balobaka fond là. Parce que dans ozaki na batan ya ba CD wana bandeko nanga eza na ba mosusu ezaki mwa pasi mais lelo c'est presque tout le monde. Ata soki omoni ye na chaîne oyo te oyebike na chaîne mosusu ki na ke kotala ba théâtre omona ekuna donc bazo jouaka et ce qui est bien. Mais soki mutu lelo aye ko apprécier Belvi Kandi où est le mal ya ko finga mama Ani Biasi. Batu mosusu omoni esalaka pasi komona batu neti ba mama Ani Biasi. Komona batu neti ba mama Via, ba mama Ebakata, omoni ka moto aye ko sala émission pona ofinga bango. Ba mama Makambo, bandeko nanga esalaka pasi. Ba mama Marie-Hélène, ba mama Alinga, batu wana eza ba mama moko baza na bango ebele. Baza penza ebele ba mama Étoile. Tout ça ba mama Étoile, ba mama Léa Ndaya, baza batu moko oyo olamuki ka bolobi kano batu oyo za ba mama moko to pesi bango respect, to peteli bango maboko. Ba mama moko jamais ko tuko mona bango na ba réseaux sociaux ba émission ya kilikilité. Ba se respectaka ba vandaka na ba coin na bango. Bandeko nanga totika mwa biloko a bongo eza bien te. Nga na omona nanga mabe oyo mama Ani aloba te na émission oyo asala ki na omona nanga mabe te. Alobi ne mabe te ezaka que non elle est reconnaissante envers Belvi Kandi yango wana. Mais pourquoi tokoti ko kota na ba réseaux sociaux pour na obando finga ka mama Ani? Pourquoi tokoti ko kota na ba réseaux sociaux pour que to bando déplacer ka ba ni na biso ba langage na biso to ba parole na biso envers mama Ani? Eza bien te bandeko nanga. Totika mwa biloko a bongo esunga ka pete. Yango na lobaka chaque jour batu o ba mesana ko finga. Donc ceux qui tolandeni penza éducation de base na bango. Donc ezaka pasi pe mawa o to lobaka na biso ka chaque jour ke pasi pe mawa parce que mutu o penza azwa éducation et kitoko na famille na bango. Je ne pense même pas que akoki kokota na ba réseaux sociaux parce que nazalaka fan ya mutu tel, parce que nga na landaka chaîne tel. Donc ceux qui mutu a chaîne oya ye aleki ba interview fona ya kofinga yo azalata kutu na tawana te. Mais batu o ba fingaka déjà éducation de base eza ya kokufa. Eza éducation moko ya mabe makasi. Donc na ndako na bango ba fingaka na bango pamba. Yango akoya na ye kofinga batu. Bandeko nanga toyebaka ndeni na ko se comportaka na société. Eza bien te. Ba makambo mosusu omoni na yo kaka oleki na yo. Ata soki pesi yo kanda oleki na yo kaka lobi na oloba nanga te. Na leka nanga kaka. Ke oya ko finga batu mosusu oyaka olingika ko salir ba réputation batu mosusu omona batu mosusu ayi penza na commentaire alandi émission te akotika lobi kandoki eza nini. C'est dommage et osala pasi pe makasi.
et osala pasi bandeko nanga topesaka respect na bacomédien na biso nalobaka ngo chaque jour mosala oyo basalaka ezala mosala moko makasi eya mosusu tomonaka neti ezaka mosala balamuki na bango tongo bango wana babandi ezala mosala nyonso na se ya moi bandeko nanga ezalaka mosala makasi ya makasi penza makasi ata soki bapesi yo ka mosala keno yo mosala na yo ozalaka kopesa bamaladi kisi bandeko nanga olela eza na bakisi mosusu peut-être yo moko oyeba te docteur aye kotuna yo baquestion okomi tourne bamiso na yo ka boye ozoyeba te orépondre nini mosusu maladi ye moko atuni yo kisi ozoyipesa yanga eza kisi ya nini mosusu donc bamisala nyonso tosalaka ezala toujours difficile mosala facile ezalaka te alors topesa respect na bacomédien na biso tobetelaka bango mpe maboko bandeko na nga totika babiloko wana koloba keno mutu te ake kosala bainterview na ye biso ifoka toya tobanda ofingaka ifoka toya tobandaka kuimilie bango ifoka toya tolobaka bilobaloba na biso ezalaka bien te mpe esungaka nango te na système moko ya kitoko bandeko na nga yango ya muke kaka nalingaki na partager na bino lelo ka ndenge ezalaka makambo ka ndenge ezotambola na bareseaux sociaux donc moyen na garder makambo oyo ezalaki te yango namemelaki bino na système moko ya kitoko bandeko na nga tokomi na biso na suka ya mwa partage na biso ya lelo ka ndenge ezalaka deja bomoni tokomi na biso na suka alors nosenga na bino ka ndenge ezalaka na système a bien botiela biso ka banini bacommentaire bosalela biso bapartage na bandeko mosusu ka ndenge ezalaka botiela biso j'aime biso tolela nde j'aime pas possible tolingaka j'aime mingi donc bosunga biso na otiela biso j'aime bosala bapartage botia bacommentaire na bino basuggestion na bino na système kaka ya Tokos makasi. Bye bye la famille et à la prochaine.